bokanisa te ke mutu so asalelo mobe ayal memengo na place publique poni tozwango ka na bulke asalelinga bola mayo la kisangai non ezata musu po épouser pe batu mususu batu aleki grand prêtre sai na mbongo basé belé na milieu théâtre basé belé. Pourquoi bango ba ozo initiative pour ayeleki biso projet biso comme président NTPC to koma na siège na biso to bandoke senga te poto sala barene bozala ka bo diembela ka na groupe Simba bino bozaka na ni na HST eza siège ezate siko betenga machine association ya munene le roi NTPC et puis national to ara na siège te. So mutu mo ayebisi bino abinga so na komi na ngana ozula bino siège après bobo kete ya orgueil azorgueil te bon na ngo boye ke ça l'équipe bato bela théâtre na mbongo côté parmi ba groupe nga na tamboli na longwa pona ba biloko o ba président ba bimana ba actrice ya solo parmi ba biloko nga longola ba groupe yango wana sikoyo yosko ngo sabiso ni koto uta kinet côté à les étoiles du président Bobo Manoka bano ando linga pe ba fi et ça que néanmoins terrozo lingo kumanga wana na roya ndena ngana répondre tosola après tosola soyons un peu les réalistes comme Igor Ntingela biso ba biso tona ba friske yo longwa na les étoiles parce que Beja akomaki présidente yo linga ki yo zayo akomaki chef ya ba bino nyonso bat bozaki na les étoiles quoi moi ça ki yo pasi poni ba kotaka Beja ngate etake nga Paul Noir papa ina na zan. Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wazabanga, élu président du mouvement populaire de la Révolution. Congo Oyungai Naningi Komona, Ezali Congo o Ezali Kopesa, ba jeune Misala. 20 ans après le déploiement des forces onusiennes dans mon pays, et en raison de leurs résultats largement mitigés. Et nous sommes déterminés à les défendre. Je vous invite à une marche de deuil et d'indignation. James Kazini, alors de James comme par hasard, à la tête de l'armée ougandaise, en train de s'affronter dans la ville de Kisangani. Fidèle ami du net, bonjour Nabino Nyoso. Bato bozi mali bakwa kolanda ngai la tigresse de la presse. Blancy Kamamba la fille à Papa John. Ah non, pema parce que dans la Congo Suisse. Bon, tout n'a venu espace qui toko boy tozab. Toi na resto bar, show la patronne moi ça likola muneno wapi. Moi ça mwindo wapi bandeko ba bolingo. Na ça bien polémique artistique à l'élève makambu. Bo benga partout dans le monde. Za mata ya kolukela biso Apollo Noir nga na benga ke papa ina. Mobala mwindo asamba na hydroquinone dans hydroquinone ya poussa na ratie. Nga pe na soki bena makolo nga inde ya olukaye leo na moni ye. Botu na nga na moni wapi. Je aime la patronne. Avant nene taka la patronne yambi e comme singa. Et da ki surprise ya bandeko na otonga lelo, to tonga na ye. Mutu nga otonga na zuya ya. Patonga ka on sait jamais. Apollo Noir, bonjour Nayo. Ouais, bonjour Blensin et bonjour na Bafan Nyoso Walingara, Apollo Noir, Papa Ina, partout dans le monde et puis na abonné na biso ya Congo Suisse TV. Et voilà, tous en a pour répondre à la question et bino ba réponse. Apollo Libanga. Obi? Libanga. En quelque sorte, c'est récolté. Elle n'a pas na tigre, ya botenu nga regarde. Ouais, la tigresse de la presse, ngaskoyo. Na descendant Etienne Tshisekedi, il y a théâtre Siko. Ngam na confirmé abatu. Yo confirmé déjà nan. Parfaite bilan la poupée noire. Oh là là. La poupée noire comme wana ya to bandi ngo. Ngasko na 25 ans no monsko. Et bon bosani la comment nani la doué hein? Xila la doué. Masa mwindo arande mona bangai mais ngasko na lege na mwindo. Nandeni. Abonga lege na mwindo. Te yalo bakale kanonga na kipembe mela ki mwindo. Te na kipnda zawana ala mwindo makuta ngasko na mwindo te na noir. Oh ya solo. Ngana noir. Te noir yango. Te ngasko na la boy bongo mona te ngana boy. Te ngasko na sa baba le kala bango na kikala mena kisika te quoi. Te bongo le koka na kikala na kisi. Bango ba makasi na kala na kisi ko buka na te. Chama bien internet na sa bino bino mo ne bandeli. Ya mame dans mo paniquer na bino te la patron na ndema makambu donc. To mela bena biloko malilia wana bisa mafuta likola mafuta. Apollo Noir. Tout le monde est sur le kati ya dramatique nga pe na into décortiquer. Qui est Apollo Noir Aouta wapi papa na yende nani? Merci pour la question na yo.
permettre ngana benga go blé voilà. Ouais, je salue aussi ma nièce chérie Blessing Blessing vangu na pese ba moto wana moni maman na. Ah voilà na moni pe maman na elle Regina Mbwe na pese moto be na papa na bango fils et Kiama mon ami. Apollo Noir artiste et comédien congolais évolué à Kinshasa. Na tamboli pe na moi ba groupe et puis naza parmi les géniteurs, il y a moi un groupe ebélé. Après le noir, on a bimisi papa na nani? Bon, papa na ngai. Oko sabisote le bas. T'es na oko c'est ce qu'on a calculé papa parce que ngai déjà on a l'équipe na Sinark, on a l'équipe na les étoiles les bobos. Mais quand on parle de papa na yoza papa artistique o bimisi oto yeba yo na télé. Attache na ngo yeba na kité. Kité même, tu bimisi na siko yango moni na olinga na lo babongo pourquoi? Na les étoiles to tournaki. Dans les étoiles to tournaki mais presque tu es penon revêser ma casse pour les étoiles zaki batie yo au moins ba pelisio ba bomio donc zaki mwinda mo bando pelo bo mama peli ba comprendre ba timbele qui était ba noko ba to lumière ni ce que ba ça ki bon o esprit yo za une esprit te nga ki ne esprit et bon ne muto esprit ba peliso ba boma ba kasi biso na les étoiles ba tone zaki bongo na les étoiles ba tone zaki so za peni esprit Qu'est-ce qui signifie d'abord esprit là? Je comprends pas. Esprit est oyo a une facilité il y a le banon place oyo il faut le banon. Il y a un esprit. Mais dis-moi qu'il y a des autres personnes oui na place pas non. Bazali ebele. Ebele moi ba yeba na pete gloire à Dieu pour ba yeba na témoin pe na tanga ba komona bango eza. Mais belé pena o ezaki ke et logo biso to bando lobela no bango balobela ki yango no te bango na batana bango mona TV bo pesa biso wana nde et ça vient na bango donc na lelo yo na yebi ba donc ba limwa pena na nature biso to continuer ka ko émerger mais place pena na yeko bimisa mutu place ba to rêver ça nga kin libanda makasi ezaki na groupe Capernaum na pesi président merveille LBG Rambodé na pesi bambo tebele malgré biso nde sko to zaki bato to concevoir ki Capernaum voilà quoi ni bo benga Rambodé te babenga ka Rambodé mais yo po benga Rambodé bo komba mutu bo ngana oboya ndeni mutu ba obenga ngana oboya ndeni kombo na ye ay yako ndresko ba ndo tuna pwani ba obenga la tigresse yesko ya lobi kombo na Rambodé ngona tigre yo senti ngote te na moni concentré na moni pena voilà d'être envie d'être ça qui mino ba quand les autres tika la putule zo mata na polémique artistique à mokona lelo. Apollo Noir, est-ce que tu as découvert que Apollo Noir est à Kuna? Oui, oui, dans les étoiles de Bobo, on est copélis, on est confiné, on pose à Yina Makamuno, Kande Yomokolo. Lelo Pena, est-ce qu'il y a Apollo Noir et Bani Bako ont appelé les étoiles? Impossible. Impossible. Est-ce que tu as un bon ami au Bimina Mokila pour obtenir la zone de maman? Ata pona kobota matémoin na moko afa prodige to mona ke pas zonga ki kai afa prodige eza o asenga ki bomengwa ke ipasa ke simbite te nga place na kende simba yo kenda siko na ministre na groupe na biso nga na za président na zonga esundeni Apollo Noir l'occasion de pamba ka boye comme président te l'occasion de pamba te biso pena ya te net bato siko ba koma balala balamuki maman ba président non et be ba se belé donc na oyebinini nana besoin natanga ba kombo mingi ya batute pourquoi parce que batu ba interprétanga mabe monde na boy comme émission à 100% polémique polémique artistique ba bide polémique moi ya dojo ya ni artistique voilà ngasi konde na boy kutu o nde na boy non na côté polémique te o na lo boy ezaka ba vérité moi ezani ba vérité ce que ça ba makambo na lo boy moi natanga tanga ba kombo na bango ezate parce que ba yeba ni nulle part voilà so ya on ne ba tout mo ba yeba tenga na ba notanga ba kombo na fula bango Aïe, ça tangi comme on a été que boy ne kofula yo. Na fula ba kofula donc so lingi na fula yo ne ça le marketing c'est qu'il faut tanga l'art ne bi ne na là on se le ballon ne soit tu adore o tenga ne simbongo après na tangi la prib c'est bukasa wana siko eza bongo o tenga l'art na tangi kombo na o tenga mbongo na tangi Igor Ntingi o tenga mbongo na tangi Elvis et Alomba mon oncle depuis Waterloo na PCP ba omoni batenga la na tema bo yosko sala théâtre hôtel tena tanga comme non et puis ngane o mena na sa émission boy so communiquer ba théâtre yo ka bo sengo sko émission blessing faut pas ya mangai Alexani osko yo Alexani yo za inani ngai papa ina ba tunyo so théâtre ngai papa ina ya ba théâtre na neni ka ina za place ba to kendo tanga art ngasko yo
na sisa na ina na commence ko papa na c'est que bango to ba yo yamba bango donc na oyamba bango na ndeni ya pole na connaissance na sens ni connaissance artistique mon deka émission ça 100% polémique artistique ngas ko na connaissance artistique donc yo l'équipe bango za world ngai ne na boye na on maîtriser la chose mon eloko to ça le théâtre na on maîtriser ngo bien na on maîtriser ngo bien parce que ba manoka ba gérer yo bien. J'ai été bien formé. Donc, il a PC Bambo. Il a PC Bambo. Les étoiles, quand les étoiles, ça étoiles. Ouais, président Bobo Manoka, n'a PC non Bambo, tu vois, père Nabiso, président Bobo Manoka, le tout puissant du théâtre congolais, n'a PC Bambo TV. Il est tout puissant, pourquoi? Et bon, il y a pas bien papa Ina. Kasi papa Ina, donc, moi, tout puissant, Mazembe. Bazana Senayo. Bakota Skona. Bazana Senayo. Bakota Nakati. Senayo, papa. Bakota Nakati. Fidèle ami du net, papa Ina, alobi ke bango tout les étoiles. Bakota Nakati. Oh, rénover Kikedi. Oh, ni bino tout boya na Sena, rénover Kikedi. Oh, ouais. Il y a président Kikedi. Ah, président Kikedi Zorobabel. Ah, on a PC Bambo TV. On a fait là. Tout ni bonde, ni on a prom na ye. Teno tout ni scopo. Er to tanga ba groupe no risque tangi rénover. Et en moni président Zorobabel na PC Bambo TV. Président. Lelo yo benga président. Ozala te bino ba président ba comment so moi mwana bato moi ça si ma beto le roi ngala tigresse de la presse congolaise de moi ça taille boye yo nyongelo bi petit il faut goûter au CP là le ba robino mundibu ben si na goste na olela ba na olela ba question no mabe moi ce que bato ba mona ba bato bazwa ba réponse na nga mabe au moins bato ba ba faible en esprit n'est-ce que place ba traiter ngo na répondre non voilà répondre na question na yo nga naza omoni nga vana ya na théâtre oui natangi no banchiki ouais na sali option sociale après sociale na kesa politique na unikin après politique na ke ina na kesa art dramatique donc so hôtel de CV au mona CV za costaud na bilo nyonso nga na yebi de na social na politique eza étude de société na étude de société to mona ka mutu la personne dans na centre action nyonso yo sala o etali société so mutu dans na centre te ce que ze loté parmi ba groupe on a tamboli na longwa pona ba biloko o ba président ba bimana ba actrice ya solo parmi ba biloko longola ba groupe yango wana sikoyo na ngape na komi président ba biloko nga sepela na otenga pena yo salango wana ta chansi ta wa sepela na ngate donc je suis le seul président oyo ti lelo na tikala groupe eko kisa 2 ans na tikala mona sous-vêtement ya actrice na nga mote pour non tika biso to vanda to lo bana nu boye mukomso na yelo bango na émission yo olingo lo bana biso que depuis yo bandi carrière na yo ya ki président na groupe na lo tikala olinga fima ote na kata groupe te na tikala te et on dirait papa olinga mwana yo sko ngo sa biso ni koto uta kinet côté à les étoiles du président Bobo Manoka bana ando linga pe ba fi et ça que bien néanmoins terrozo lingo kumbanga wana na roya ndena na répondre to sola to sola soyons un peu les réalistes comme Igon Tingela yo bisinga ke na ba groupe oyo longwaki cher ami du net ya lobi na ba groupe oyo longwaki alongwaki po ba président bande ko bimana bana n'est-ce pas parfait siko yebisanga olongwa ekula bona bimana bana na on a tous les étoiles ngana roya na télé te na ya ko étaler ta musuma kambo eza cuisine na sisa na penser na na sisa penser na ngai à part les étoiles na ba groupe na ngana bandi no carrière ngai na tangi ka les étoiles te na tanga epé sinar pourquoi lobi na sinar te to ya wana to zana na les étoiles na les étoiles non te zabumuti biso ba biso tona ba friske yo longwa na les étoiles parce que Beja akomaki présidente yo linga ki yo zayo akomaki chef ya ba bino nyonso bat bozaki na les étoiles ko ngo sa ki yo pasi poni ba kotaka Beja ngate etake nga Paul Noir papa ina na zana na pesi ser na biso Beja munganga mbote la FIFA na pesi ba mbote belé RDA Beja comme chef ezaki biso tolongo les étoiles c'est que Beja munganga comme chef biso tolongo les étoiles aussi papa okimanga Beja munganga comme chef ten na na 2016 de biso longo les étoiles en 2015 donc comme chef ten nga za isu na les étoiles te olongaki parce que makambo mabe komaki trop kolingana ka et ça que bete en dehors de président il y a aussi de chef au bolibo yo so lingi mona te il y a aussi de chef au bazo linga bana groupe bazali na groupe no pesa le maka na groupe nanga de na uta ku tolongola batumi bale po balinganaki nani te moyo tanga bakombo na bango ezate etake papa boya kotanga bakomba bana na longola bango pe de na groupe donc ba liste ya buka lupango na siko ba osa ba vi na bango
moyen otanga bakombo na bango ezate voilà pona respect non ya bango non etanke bato mais biso peno moni on a lingana lobelo mo blessing omoni esika bato mayele basangani ba texte nde muté régisseur bango ngana kata groupe R na tamboli après parcours na ba groupe na yeke mona babiloko o esala yike na ba groupe ekufa omoni na lelo ba groupe ebele tikali ka ba kombo mais en logique beza ya okufa parmi babiloko wana na mona na binza menga so suninga na komi président so suninga na komi président babiloko oyo ngepa na nge esali mate donc totaki ba règle oyo eza wana o nga moko déjà nanu na lukana to c'est bon oyo muto ya na sima je suis parmi les seuls présidents oyo eza tena répétition na lata répétition na bandi banda physique ti répétition ke ici là na pesi pe président Jerry Matondo mupila président Jerry Matondo depuis Paris na pesi ba motebele ngai na kena rep ya les stars de Jerry na yakuta président Jerry Matondo aza avant biso mupila au moins génération jeune après bah les étoiles les bobo na génération jeune mutu na biso nyo so président Jerry na ekena na rep na ke kuta yé après ba tanyo so asali après ba film belo asali na moni alati tene azo répéter ezaki des exemples on ezaki départ na biso ndepe na baki babilo kwa ba bienga il faut na lukana restaurant nga na za chaka ba président ils a raté aye na rep alati catch matina scène yo non nga ina lingaka nga moko non il faut na za exemplaire donc nga moko il faut penser que na pesa batu de yake ba mona yake président yé moko za ka bosser voilà nga eza un peu bon. Fidèle ami du net, Naïfsa Kibino, le lezavement ya Koinda, Apollo Noir, Azo Panza Penanteke, comme on dit la parfaite, Azo Panza Manteke, Ngapena Sawana, juste pour nous soutenir, Balabi Moïse, Libosa Bana Israël, à Bangarate. Pourquoi pas la tigresse de la presse, Liboso na Bino, Bandeko Babolingo na Banga, Naïfsa Bino Makamuneza Maka. Apollo Noir, l'autre homme a théâtre congolais et Kompena Kobeba. Et Kompena Kobeba. Koku Fato Kobeba. Pardon? Koku Fato Kobeba. Pardon? Kokufa to kobeba. Pona yo ekufi. Te ke na okufa. Kobeba eza ekobeba so ezu tâche ba ro lavango ezonyi. E ke na okufa. Nini ezo boma yango etake yo président. Yo ba sex step kande bi ma bato ba benga bombe éducateur de masse. Ba komo ya ba détruire masse. Siko e bana nyango na wana. Ba sex step tout monde sous deuxième sex step à Herman Kasongo. Yo ta honte. Yango na bengi yo Apollo Noir to za pena to solango. Ouais. Deuxième sex step e utobima. Malgré nga natala ngo te mais ko na ngo na mato e komi biso nga na za ba vidéo wana to mona ki ndeko na biso ndeko na bino a comédien a Herman Kasongo tour liboso za ki to ane koloba ke non c'était Azaki Kidiba cher ami de internet Azaki ma Kidiba ba sa ba vidéo mais tout o yami ba to moni Herman Kasongo le président a simbi téléphone yemoko pe a do seka na image eta ke yo président. Et ça l'on n'est donc des gens na yoka de passe liboso étant que azana nous azan ancien ina na yoka de passe na biso bana ineza pourquoi biso toke ina toke tanga théâtre ba yebise biso ba reconnaître ka artiste munene ezaka na kombote ba reconnaître artiste munene eza na œuvre na lelo o eza sociali théâtre tam somoni et yaka nango beti penelo moyo monia eloko nena kanisa kango et beti te voilà zwata ya retravailler c'est ce que grand prêtre Fally pour Paolo ba qui ces athées il faut retravailler parce qu'on dit la répétition c'est la mère de science voilà il faut et surtout biso to ba natif ina biso il faut to ça différence na batu mususu ozo comprendre ereza que na théâtre tam so comme mona kete comme que moi robina et comme nango il faut ba sex tap tam su pona base. Je suis désolé. Pour na yo moko sentu que Herman Kasongo sa ki bongo pour na buzz ou quoi. Bon, ezandenge batu ba olobele ezandenge batu ba olobele. Et que yo envie na yo président. C'est pas nanga na omona ngo eza base, c'est pas nanga na omona ngo eza buzoba. Buzoba. Nga na omona ngo base parce que en réalité mutu so comment ça base na nidité bon na ebité eza ngo Congo poto zwaka to sala to renverser ba makambo. Et puis so tali vidéo yango mona ebeta baka. Ngana na besoin na sala appel na bato mayela Congo. Tout ça l'effort to omoni média sikoyo. Ouais quand la caméra ou adresser voilà. Tout ça l'effort biso ba élite congolais ba intello congolais. To ya ko changer makambo to ya na ba makambo asika. Na sikoyo ezate ke eza buzo ba bino tout boza focaliser na makambo eza buzo ba ke makambo eza bien. Et na ba théâtre il faut édifier ba tout monde na batu batala raté ba luka mingi ba ke talaka ba publier kinani ba sala kinani. Yango pomoni na sikoyo ba internet ba comprendre bino ke bolaka un peu sensible na ba titre ndo moni ba comment mami ki la bino ba titre ke na kato ke kuta contenu mususu elo monga na osenga na biso ezaka ke non to meka un peu ko comment mona makambu différent elo ko pene eza buzo ba so muta sala ki yango pona base bo bitango no kara bo sunga bango mena ndenga mabe
et puis na bino pe bato bo sala ba bezi o ezanga na ngomba mituna ba makolo ngana oyebisa bino lo moko ko sala ngo ezana ngo bien lelo YouTube eza différent na CD CD lelo lobi sima lobi ko calé vidéo ebungi mais so ezana YouTube lobi sima lobi go surtout biso na Congo si to garder ba vidéo après 10 ans siko bote moi no akoli moi siko comme tout nos papa ça c'est quoi ça boulé yana lo bakanga jour sectap na ngebima kotika théâtre ezelo musu il faut na limwa nde na mokili balobi il faut olimwa soma mabongo esalameli il faut limwa o sentir douleur ya makasi ndenge kendaka apole noir lelo to mona bino ba artiste comédien bo linga ko bala te ya basi bo linga ko bala te ya mibali be bo ke bala basi te apparemment ndre ba ko bala bala na bango bokomi ko bala na bino po bo comprendre que mutu ali banda ko so bino lisusu te na ba buzoba o bino moko bozo sala vraiment ça dis ya quoi bo sala bongo bo bala te bon Blancine merci pour la question na yo. Oui. Déjà sur le plan wana so ba bi ba théâtre ba bala te avant peut-être mais siko ba théâtre ba komo bala na bon ko bala na biso eza makambo choix mutu so a apporter choix na ye pa muninga monique et kende bongo et ande mususu mais ngande ko ngande siko eza mo passe pas mutu libanda boya. Je suis parmi bateau ba na réputation bien. Tu penses? Je pense pas c'est ce qui est. Donc je suis parmi bateau au bazakana na réputation bien. Tout le monde qui maman de la paix. Maman de la paix à Bali. C'est na biso ba félicitations liba les zéro au moins nzakate. Oui, maman de la paix à Bali. Maman de la paix à Bali. Kapanga utobala. Oui, to yeba kiango. Maman de la paix à Bali to moni na sima libala ya maman de la paix. Bo misi ba voice. Bo misi ba image, o eza ba chose cachée. Ba chose o e bomba maki e ko bima. Pona nini bozaka te ke tangu mutu na Bali te. Bo misi ba image mais comme tangu mutu déjà après ko bala na yebi ne ba ko salir réputation na c'est à vous les artistes et comédiens ne bossa bongo eza pona nini. Blancine merci. Omoni récemment total rose au moins quelques jours total jours moi ba connexion za quitté pena WhatsApp Facebook et za quitté bando le katé est-ce que bien na batumsu ba sala crise jour ngo na ndeni au moins na sikoyo les internet mutu tout ana besoin à ça la base mutu tout ana besoin ko tsa ba vie et au moins avant ezaki na biloko ba ko la kisana biloko ba ko la kisate oui mais na lelo e comment nango batu ba comment calculer bike est-ce que ça c'est pesalaka oui ça c'est bando ko kata bon yango moni na Congo il faut grand prêtre Fachi le roi est président de la République le roi grand prêtre il faut ba meka un peu ko revoir non moi ba biloko ebele au moni avant ezaki bêtise insanité mutu po lo bango a haute voix obanga mais na lelo e comment nango atana ba caméra net surtout na raba bolimbisanga boteni nga regarder mais partout place bato malom baza bato mabepe baza il y a d'autres journalistes qui ezaka nde basala ba émission na bango o bon ba yamba ba invité te oyo ka bosa ba direct mingi ba na poto mingi pe ba na kin oyo ki degré bazolo ba bêtise moi même je me dis est-ce que ba na ba famille donc on sentir que muto o cracher na nengo pene senga cracher lobi na ye ka il faut lo ba pona ye eza bien pour ko ta ba vie pona biso to lobi OK nous devons détruire la société hier. Lobby si ma lobby ba ne ba okola nga na olukaka numéro moi na tindeli moi lien. Et moi est-ce que ka place maman bango bando finga makam. Donc après le noir ko échapper nga na question nga te songi nga na msima. Ouais. Pona ni bo musique ka ba voice o maman de la paix asalaki. Question na lingana loba. Ba tu le roi ba tu ba na besoin ba vie ndo moi ba bimisi ba lien ba plutôt ba voice wana. Est-ce que c'est important? Il faut qu'à bimisa ba lien. Mais moi je te pose la question papa, est-ce que c'est important quand tu as eu artiste et comédien? Non, c'est pas important yango moni na lobi est-ce que pour na poser question, est-ce que ils sont na pour déjà bali? Est-ce que na siko e kali bala on pende ya no mbesu ba OK, ba ke ko sa ba ke senga divorce. Donc si manangote et aka ki motema mabe ezake pa na biso ba théâtre parce que au moni bato ba sala de sorte que ba nuire baninga makas ezala peka ba théâtre. Jamais koyo ka joueur ya ba nuire ba théâtre. On peut na profiter na pesa Jogo Giliti Maziba depuis sous passeport na ninga ba jobo wana ba mbote. Ouais, on peut na profiter na pesa Jogo Riben Okocha. Okocha ya ba Riben mbote na yo. Jogo ti de ba mbote pebele. Donc biso moni ekenda mingi moi bongo omona muto théâtre ana posaka ke ayoki sai sous muto théâtre mo passe. OK. Ko komi tiana ba poisson bino na bino. Bokomi ko bomana bino na bino. Ezangeza ko bozo wela nini théâtre ngo ba bino so bo sali. Bozo ba diamant ba or ezo na théâtre to ndenge nini papa. Merci. Oyebi ba théâtre tam suba ba mona ngandi na mpe na ba parole chokomoni
la plupart à bateau to ça la théâtre na mikoti na quatre point mama bete la plupart à biso bateau to ça théâtre to agande to agande mayele te to agande mayele te oui to agande mayele te ndeni to que non étude à sagesse hôteli grand prêtre vide l'eau poison pour vide l'eau longwa venanga Charline Nongi que je salue en passant mon vieux pour à longwa oui au bosani que grand prêtre ça ya sala ko bosani que grand prêtre et soba saka yo go remplacer vide l'eau te impossible impossible donc ceux qui battent belé ba comment réfléchir locaux la ndenga na zaka na ma réflexion na ngana ndenga na ngai au moins que toi na temps sala na ba mabeti parce que na terrain des on ba na besoin numéro nyonso pour no beta bale ba na besoin 10 fois à la 7 fois à la 8 fois donc tous les joueurs vena biso Charlie veut de le na profiter pe na pesa massa na ngai ordi Mamadou les coachs na pesa mbote belé au sentir que après ba vieux et on a ba génération ni sous oyeya donc kolongola mutu yo remplacer na oyete le roi ka to raisonnement ben on a il faut na longola ye kaka or ke ngana ko mayete so pe na longoli bango tout pe boli moite bozana bango aïe va biso longoli ngala tigresse de la presse congolaise o comme le quoi ngate dans so longoli la tigresse parfaite azali itila azali ba otika la peka bango mutu pa o comme azali apole noir papa il n'a pas osala mutu otika mutu olongola ngai ne na bwe et ça peut moi passer pour balongolanga pourquoi na ba musique na bono na zakati oh na ndeni ba musique na mais on a tout ce qu'on a muké tout que na nous tout développer vraiment le lo o balobi que président Masumu aza président et artiste et comédien meurt mandat na déjà ici là tout le monde qui papa fiston ça que je salue à passant aya qui peut na projet na yé ouais. Parce que yebisa mais babi que présent Masumu déjà mandat na ici là mais pourquoi avant d'accord na kitiwana ali koti que la fiston ça a géré té et tant que bino ba artiste et comédien et ça la bino ndenge nini merci na question na yo Bensin omoni étant que biso artiste et comédien nga déjà na opté pour départ ya président Masumu bato batala ba mission mingi onga na sala ba mona na position na ngai et ça sans problème sans rancune sans polémique ngai na mona que président Masumu asala oya ko kai ko sala mais HP déjà qui a dit que la batu musu ba gérer bon il y a aussi age musu pesa kanon mutu age ezana no compétence pesali mais na lobité que ve na biso Masumu papa na biso kutu Masumu aza compétent non père nda sali déjà oya ko kai ko sala to moni que déjà c'est bon bo pesa politique non ya sikape ya okota omoni grand prêtre Raïs Kabila président na biso kala asala ke oya ko kai ko sala tiki sikoyo omoni génération mususu eye pour classe politique ya sikape yo sani ne yo banda ba makam nango mais biso eza bandati ngai avana bando sa théâtre président Masumu azaka président ANTPC ouais na koti ba groupe abatu président Masumu président ANTPC o komi pe président to sali groupe buzo bana ba groupe abato longo ba bengani yo o komi pe sous ta pena parcours na ba groupe abatu na sa buzo bate to tamboli na ba groupe ba image no papa o Congo Suisse ngai ezate to tamboli na ba groupe abatu azaka président ANTPC le longa pe na komi président azaka président ANTPC donc André za kitimo be basala kango uniquement ka pona ye et puis tant o ya olongwela to yebite yango na o saluer alors ça 52 ans ou quoi na o saluer bravoure wana ya ba vena biso ba comédie bazaka libanda na président Fiston Sai basala ki initiative moko boye basala ki association moko boye za Emonu Vivant Emonu Vivant de Salemaki biso tout oza ba partant il faut to kende ko sa adhérer na biso na nini wana kuna parce que déjà projet ya grand prêtre Sai ezaki déjà bien est représentant qui on pona ANTPC mais ça ne mende salima ki wana bon so to landi bino yo mon kaka artiste comédien bo ba présent Sai azaki na projet bien mais kaka bino mo les artistes comédiens bo zaka so bo na ba point bien to ka ba news bino na bino bo ba non président Fiston Sai c'est orgueilleux disons zakaso qui asasi mutu en coulisses aye ko misango la TV biso doka reconnaître que asasi ki bata en coulisses mais kaka bino moko lelo so besoin ndima so projet yaki nango omoni artiste et comédien na ebité so to arabatondeni nga pe na ebité nga na ebité so to arabatondeni omoni na logique ya ba makamnde za la komona ba comédien obiso tozali important c'est ça bon na ebisaki yo na opelo chombo oyaki na téléphone te ya na sombelo au téléphone okomi nango na ebisi sko igontingi na bi igontingi na sombela ki blansin téléphone et changer na nini neloto est-ce que biso to ana besoin ya action malamu président Saya sala ou soit
tu as besoin que soit salé au Keluba. C'est comme si bino bozela ka mutasa mabe po bo misamanzaka na kwe wana. Ki Congolais Congolo nde arabongo. Nini? Ki Congolais Congolo. Ki Congolais Congolo nde arabongo eza bato yo na bango bazana ba moyen yo sala eloko te. Muninga soki a osé. Ko bokanisa te ke mutu so asala elo mobe ayal memengo na place publique. Poni tozo ngo ka na bulke asala linga bola mayo la kisangai. Non. Ezata musupo e pousser pe batu mususu. Batu aleki grand prêtre ça ina mbongo basé belé na milieu théâtre. Basé belé. Pourquoi bango ba oso initiative pour ayele ki biso projet biso comme président ANTPC to koma na siège na biso to bandoke senga te poto sala ba réunion. Bozala ka bo diembela ka na groupe Simba bino bozaka na ni na HST. Eza siège ezate siko betenga machine. Association ya munene. Le roi ANTPC et puis national to na siège te. So mutu mo ayebisi bino abinga so na komi na nga na ozula bino siège après bobo kete ya orgueil. Az orgueil te bon na ngo boye ke ça l'équipe bato bela théâtre na mbongo. Oh aleki bato belit. Mutu boya nani? Dana yo pozo milongo. Aleki nga na la route nga wa lenga musika. Yo leki na nini? Nan? Yo. Te wa ve na ngai fiston sai na pese ba mutu. Aïe ya bangi ne polémique, ya bangi ne polémique. Wala ve na ngai. Abangi na vraiment polémique. Merci. Merci na Igantingi. Lelo to moni na art biso ya Congo yemo pena so vano tali théâtre congolaise nana nga zo bebisa art tangela nga pena ba kombo ya 5 présidents on nga za nango besoin ba bebisa art déjà logiquement boy par rapport ya batu et quand tingi zwila nga pena tangela nga 5 par rapport ya bato ba bebisa na kokotanga bango te parce que nga na départ na s'il te plaît. Est-ce que vous comprenez? C'est juste une question. Voilà, permettre nga na achever idée na nga. Permettre nga na achever idée na nga. Ce qui na bina tanga ba kombo na bango ezala moi mabe pourquoi na départ na nga na baki biso bato mayele. Toza wana te poto bando sala propagande ya makambo eza mabe. Donc bato de to yebi donc ndeza boye baza ku bato ya olukate pourquoi? Déjà so bino mo bo ta raté va comprendre ya o eza raté. Réseau azaki impoli. Président de la salité, président donc ils ont bongo. Mais bah oh bah ça la bien na rotanga. Apparemment c'est comme si ceux qui est na mona qui est okoki penda te ko sala président groupe tokeno na ndeni. Ngalinga qu'il faut que na ba groupe moko boy oyektola na moto. Le rose ali na les étoiles bino les étoiles kuna balingana ka yo longwe na yo kuna oye na deuxième groupe notanga ngeza kini ni papa j'ai oublié. Na bandi Sinac les étoiles et puis Capernaum. Ah oui, Sinac olongwe po bakuna balinganaka Capernaum molobi ke kuna be balinganaka parce que yo komi président ndenge no. Nga linga ki pona nga otika na nukoza président. Tiki na groupe na yole, c'est qui le nom de groupe 4. Groupe 4. Otiki na groupe 4, OK tana nga na proposer au groupe. Na proposer yo. OK le quoi na Wana c'est long yo. Oui, c'est longa. Ah OK. Ne la moni la arna yo. OK le quoi na série Konzo. OK, on voit la série Konzo, on va dans la série Konzo. On comprend? On sait une carrière, on a une moto, il y a président Konzo parce que la moni ba garçon fraîcheur, ba sakuna, na moni le quoi ba araignée, ba sakuna. Donc et ça le bien. Pourquoi pas OK kuna? Na respect on a zala na ngopo na batu, na respect pena on a na ngopo na batu. Na respect on a na ngopo na batu. Et ça plateau ya Blansin, bon, na respecter na nga et puis tout ça la démocratie. Il faut respecter les points de vue. Aujourd'hui, bien que ça, c'est long Blansin. Donc, Bible va commencer selon Jean, selon Marc, selon Évangile, selon Nga. Selon Blansin, et ça qui est bon, qui nan. Na qui non, na groupe ni. Au moins, on comprend comment on a des séries Konzo. Ah, ok. So des hôtels théâtre nanga, hôtel na comme groupe otangi wana, hôtel ka de. Obi? Série Konzo. Il y en a aussi hôtel théâtre nanga, otangi na comme groupe otanga wana, au comparer des théâtres mon il y a pas match. Nandeni. Obi? Nandeni. Quand hôtel ka théâtre nanga, hôtel na théâtre na boy. Donc décalage ça est makasi. Et après et on dirait batu babeta en Espagne, ota bango na batu mo babeta na championnat mo ya Livulu. Donc nazangi pena répondre mutabeta en Espagne otiena mutabeta na championnat Livulu. Donc so talika donc bana Livulu to fingi te meto lobby par rapport à championnat mo beta na Livulu tangona muto abeta na championnat Espagne. Donc différence c'est ça makasi donc. Ezaka mambe kotizelu. Te mambe kotizelu ku bogolia na bino. Mambe kotizelu bogolia. Donc nazongo yo ndire nini? Nazongo on dirait nazongo neti. Luka katia moyo ko employé. Donc na luka pelo mo obino e kana oloba ba tuma ba comprendre nini nga na loba. Et on dirait bon. Et on dirait boyebisa. Et on dirait bisa igo ntinga tika o filmer.
Osani. Ah, ça, c'est qu'on y est bisanga. Pour y copiner, on a vu ce qu'on continue qu'on filme à nos lisoutés. Donc, différence pénale, donc, c'est un théâtre, non, bisanga. Bon, biso na ina ba biso so muto asali eloko na azwa tie na TV c'est que eloko bien. Mais peki si biso to critiquer te. Parmi ba théâtre mabe. Bon, ya mabe te na bongisa ya mabe te parmi ba théâtre peno ezaki e rotalo peno ka kanda. Ba théâtre on a ce que za parce que bisanga pena ke groupe pas bon. Aïe. Otali parcours. Groupe Sinart. Taye sale na bango otali les étoiles de bobo sale na bango otali Capernaum otali sale na bango ngasi comme na uti na ba école wana et puis natif aina ta groupe otindinga rénover kiki de okendete te na okité pour nini et là deux écoles différentes pour nini deux écoles différentes mais bango pe kuna ba pesa ka travail papa te ça travail te toza ndenge moko te na nini ka bonio et ça les na biso ne ça les la kuna za différent ya wa peta ke yo wa pinde ça bien ya biso ya bango kuna za mabe na yo moko pena na lelo osala ya biso bilo mo bato boli mona kata mire lo yo yebisanga na ko sala yango na d'ailleurs linga ngote le monde évolue les problèmes sociaux aussi évoluent na lelo ndoki oyo ali alisu mutu bazaka te na lelo ndoki ali mwana mire azaka te azaka te na ebiti ya on linga na loba il faut to changer théâtre au moins oui recyclage il faut ko na makambo théâtre pena ya makasi il faut pas recycler tout ça na biso théâtre okatika to ça le comprendre bolali bolamuki ka non il faut pas na siko ya na bilo musu ya moyo sala bo talika yo mo bino eloko par rapport à siko elikate o mona pena mutu ba je sais patron motali le losko totana nubatu patron mo ka ba mutu $5,000 mais ana difficulté là ta veste mais za mbongo akisité a ka bela mutu $5,000 mais ana difficulté là ta veste eza pe mbongo akisité. Pour ça théâtre bien ko bandeko nango bosala ba théâtre mabe bosa pena mo fort ça théâtre bien aïe ça pena bien balobina ba pena so ba ça pe mo tembe bo betika tourne Légir TV HD bo ke kuta dernière décision eza minembo eza kuna les warriors eza kuna ngratitude ya kuna lelo oyo to mona lokola mabanza président mabanza osala théâtre atika na kilote ni etambulanga dans sa théâtre à na kilote et que yo parents et ça condengini est-ce que bon dit que na master bo détruire masse voilà pourquoi bien sûr bon émission on peut le voir polémique on dirait to vandende mingi ba komba ba na beaucoup plus na besoin bazo biso na côté individualité na côté même pas voilà on n'a pas besoin de ça juste on est là juste pour parler voilà c'est qui est important voilà pour bon ba koma makaso kaka convocation baloba na ngabwe nga na besoin na sala analyse objectif na olobela mingi côté artistique ce que ça on appelle ça artistique voilà ça dramatique non côté coupé ça côté artistique té côté coupé ça côté artistique té tu veux me dire quoi par là je vais dire ceci au moni jenaye so eza derrière ki azana bato ba sepela nango na ndenga lata ya couper bongo et poser nango biso problème té so ki jenaye ndenga lata ya couper bato ba sepela nango et poser problème té et ça pété que biso nyoso ça que yo parents bana na yo ba ota bana ya après le nom tu es marié non je ne suis pas encore marié OK dans le que moi à partir à Suisse non il ça mettre marié en devenir aïe avangi na sco papa bana yo ba ota TV ba monique papa bango appelle le nom Gondo qui torsini bablo mo retour na ngolo c'est inutile autant attendre ba ton mais on est que yo parents to solo na logique des choses soyons un peu les réalistes comme Igor Ntingela tu vois éclaircir nga koza le artiste comédien te za pena mutu normal parent na bana yo et ça lo ndengeni nazongi déjà nabi soki eloko ngo ba fan ba sepela. Est-ce que tu me comprends? Je ne comprends pas la question. Na lingana comment na place. Na poste que yo ebsanga état qu'artiste et comédien. Moi je voulais que yo ebsanga état que parent. Étant que kasi on na lingana ba étant que parents za pena ba parents musu o ba sepela nango. Ko ebsanga te que grand prêtre Vena biso Blaise Mabanza na pese ba motebele. Obangi no ka Blaise. Non na lingana sisa. Artistiquement na boye mutu lekinga azate. Tala caméra lo bango. Artistiquement mutu lekinga azate banda na banda théâtre banda tilelo mutu lekinga azate. 2 minutes. Artistiquement mutu lekinga azate. Yo odo se comparer yo na 2 minutes tondeni. Artistiquement mutu lekinga azate. Oh papa. Bon est-ce que na lo bango na sima mu Congo te na lo bango na ota caméra. Sikoyo ni na ota caméra pe na obi banda théâtre zala théâtre tilelo mutu lekinga azate. Reza duche kapana. Zima banza. Mutu lekinga azate. Na ndenge nini?
mutu alekinga za te. Mais apole noto ba duche kapana ba 2000 ba ba théâtre yo olali na no par rapport ba biscotte bo se pelisa Léopard ba kambu baza kité siko ba kambu batu ba se pelisa. Tu veux dire quoi par là papa? Je vais dire ceci donc tant na temps ezana batu nango. Bato betelanga la majorité bato betelanga surtout ba masona ba produit fini. O betelanga ba masona batu moya ba kala ba biscotte ba rumba beta isuna Léopard hein. Au moins le théâtre bien ça auto ça siko na Kinshasa. Bon bango ba sa kesa kini. O ba salaki avant wana c'est bon na lo ba sikoyo. Na ça le théâtre facilité. Ba José de Lombo. Tu veux dire quoi que yo? Au moins le na opportunité na occasion zana bimisa. Zana bimisa kasinga linga no bimisa. Zana bimisa. Au moins bon ba ça le théâtre. Ba kombo nyonso tangi wana ba ça le théâtre zaki théâtre facilité. Et théâtre mo ba kana 4 chaînes ya TV, on comprend 4 chaînes à TV. Bino nyonso webi ke boaka na soit na groupe moko boye groupe moko ka yango wana bato batala rabino na lelo biso to ana bouquet l'état to ana plus de 300 et quelques chaînes to ana combien de groupes ezaki lokwa siko te na temps ezaki so bo 10 na groupe bino tout basta na temps wana na siko eza bongo te na siko na vitesse ngo internet sonde komi yango moni bato ba yebi théâtre te ba profiter na ba combo basaki avant Blansin, makamno lobo na te na ota pe na caméra. Bato mbongo a poto na yebi ke na poto bato mbongo basé belé. Pourquoi maître John? Bolukel nga pe na mutu moko boye o boye bi ke ana kombo makasi. Ana kombo ya makasi botenga na ye. Il faut pas oublier qu'ils a Congo Suisse, c'est bon partout dans le monde. Voilà. Oui. Na ta pe na caméra Igor Ntingi bien. Oui oui. Bato mbongo na yebi ba ke belé. Bolukel nga mutu moko boye o boye be ana kombo makasi botenga na ye to ça la pièce moko ya théâtre. Eza plagiaté makamno lobo na na maîtrise pena ya na maîtrise à makam basa le la biso ba plagiaté okei pena yo créer histoire à sika batu ba tourner au bimisi théâtre batu pena ba ota babi o ndeza théâtre ba vani sa théâtre na bomingi na buzoba le quoi ya ndeni e ba za makasi na Bensento yo kana théâtre na bon ba na facilité ya roloba ba makam mobo oyo étant qu'il y a éducateur de masse au colo yo lingo sa que lianza nenga joa ka ke lianza nenga lobaka kombo na ye esa akoma be ya pole noir Blansi to tanga bakomba batu mo to na talisio ba oyo Rodi lianza mutu nanga président lianza wana voisin nanga to kangami mapango wana voisin yango bangi ke pa voisin non yo artistiquement si il faut critiquer non critiquer mais ko banga na yo e nga banga ti tuna pena sango ba apparemment c'est comme si on peut mal peka mute mais yo no pe mal non na linga na loba na ne na besoin ka batu ba concevoir biso mabete omoni batu parce que na interprétation ya ko interpréter ba dire ya batu nga na lo bango soki déjà sala ke lo mo pona ko éduquer masse so comme à la détournement ya masse c'est que zelo ko lisu ya bien te ba bilo nyonso otanga wana bato biso to se transformer na po ya public na po ba fa na biso ba raso ba otala ba ndeni ba lo ba ka ba buzo ba est-ce qu'il faut toujours côté wana eza positif non to zo ngote pourquoi toza ba éducateur de masse et ça les lina bango bon eza nango sikoyo vitesse à sikoyo batu ba se pe nango to pekisa te maintenant ebisa yo yango mona ba aussi la rapide pourquoi Ozan na couleur mo batu ba message na couleur wana ozaka na couleur wana 5 ans après 5 ans au lit moi nazo ka exemple na loba ngo na émission mo na sala na ser na mo Jennifer Luanga na pese ba motebele ezeka na koloba na ese no to utaki ba sinark ba blomo ba bongo na lelo président Kaleba aza isuna muto obimisa te aisinga na ndeni ne bongo ba ida bimisa ba onde ne ese bon abi après ba 3 à 4 ans boyo ka su ba obeta lisolo aida te na lelo ba to obeta su lisolo aida te mais aida zo cartonné place ni na Kinshasa okaka te na Kinshasa za isute oyebi pourquoi je na bango eza je moko omoni e aka banda to yebaka aida kaka yebisa aloba ka nde ba bebe baloba bongo ka yango peka eza tilelo oh ka yango je na ye ka yango wana mais mutu to yebi de yake nda bandi te mutu il faut que au moins artiste abeza o apanza na komonga na ba facette belé obeta apeton te tonde na ngande na boy na nga tonde na beta ati poani te na linga ngote ya na mona ngo eza théâtre mabe na mona ngote na sikoyo de na sikoyo non na tala film Nigeria te non na tala ba film ba ivoirien te na oyoka ba zu mutu mo za jeune ba te ba déguisé ba te ba fufu après comment déformer linga la comment au moins quand c'est professionnel so bon on a besoin papa il faut besoin papa oui. Quand c'est professionnel bon on a besoin koko il faut boluka koko lelo na théâtre toi on a chance toi on a ba koko bilali toi on a ba mama le roi ba mama kambo ba ko jouer ba koko toi on a ba maloso oui. Ba za tellement belé ba moseka te moseka za koko penate moseka za un mère normal boy c'est tantine kutu normal mais na jeune na yo on a ba to se pe nango c'est bon ils ont un problème te mais
so boni boselo mo eza professionnel nga na obetelo makambo na obeto ngai na sala ka théâtre te tam suba to bamona nga kana nga kati nga za ka na théâtre te nga sala ka film na sala ka cinéma Apollo Noir vraiment na zaki na sengwa koyamba yo na va na poste émission ça de continuer jusqu'à la gare jusqu'à la gare mais bon katanga ka ba la sanga minute Apollo Noir na sebe pa ndongo accepter invitation na ngai parce que tala kana kutio chez resto bar chez la patronne mais au ba yemo lo moi malili na intéressé vraiment pour katala la star du moment oza le roi bango te ba obenga bango be bi caché na nga mais bon ça biso mais bon ça que bino ndava bo bima biso ba artiste comédien biso ba bino ba artiste comédien bo bima biso ba chroniqueuse oh bino le bobenga ba oui eza bongo pourquoi bino limbi sanga na comprends yonde permettre nga s'il te plaît honorer nga s'il te plaît oui oyebi bino moko ne ba komisi bango bongo oyebi eza pourquoi otalise bango baza danger mais bon ba star na biso papa koza ba star eza koza omoni bino bosala ka Copa TV biso sala ka Copa TV biso bino kutu yo ko vanda na plateau yo moko bando sa analyse na yo lobeli eloko yo ko lobela mais ngai pona te ka art na nga na besoin na yo na biso blessing foi omoni bato yo eza na lelo ba bengi na émission moté wana ka yo futanga ko ya na bilo musu photo luka to lia mbongo te na net ngai ne na boye je mets tout le monde en défi tout le monde na tournage ya nzonzingi moko te o ba benganga surtout ba benga na keya na koma kuna na yebisa no mutu ngo na bi o futanga combien are ya na pro ba te ka ngote are eza na pro ba te ka kana film moko mutu ko ma millionnaire bino boye ba ke ba te ka te mais bino na bino bozo be bisa maka bo sunga na ka te to kikoto yo papa na biso nani quoi papa vena biso nani yani mo sabeli bozo mona na kate na bibembeli te kanda kota ki prison bomona ni tabimi bomona ni te to ki kote ba artiste comédien bozo kufa trop mais ezaka bino mais Apollo Noir to solango ouais to beta le roi eza bongo Congo Suisse chaîne na biso nyoso invitation appel na bino oya biso toza bato to ana conscience to yebi force nini oppresse ya ranango nyoso to appel par rapport à calendrier na biso to yo Apollo Noir numéro na yo na monde de la fin na yo ba mbote na yo epa ya bato ba 8 ans ya kolanda yo parce que ba yebi yo oda star na bango se pesa bango pesa bango sous ba salam ba santu ke yo beno zalaki merci déjà Blessing pour l'invitation na bino na bandi d'ailleurs ko remercier yo merci pour la choix na bino au beauté omoni pe bino kutu eza normal omoni oyebi kete noko wana leka na TV ko leka na TV po mutu nyoso ko noko wana sala mo boulot na bien moi boulot te boulot asala boulot na bien to ko intéressé to c'est une émission so pe yaki ba journaliste mso ba ba mineno yo ka ya nan donc ya mo pe comment ya mo yoka mutu a théâtre na journaliste ba na rando musicien na journaliste ba na rando donc ngana ebité et salema na ngoka na Congo merci na bino pour l'invitation merci na Igor Nsingi merci na Xila zaki wana malgré déranger biso moi trop merci na parfaite bileno la poupée noire merci na prip Sebou Kassa lelo ye pena mutu zaki wana na assistance à accompagner ngai et puis na moni bongo ba partenaire na nga partout ba zomi na monde Liel Kala la Eka na PC Bambote Belé partout besoin na monde boluka pena la marque par excellence marque à vêtements na biso la marque Eka la marque par excellence tara papa ina lobate so lobi bo pena c'est que intact donc to ana ba polo ba Lacoste biloko tout la marque Eka zona pona bino bo contacter nga kana numéro na pesa bino partout bozanango to livrer bino ngo et puis to ana agence de la sécurité na biso on a besoin ya bato basala la sécurité na Canada na Afrique d'ici depuis na Lubumbashi contacter biso lisuka na numéro na biso oyo to repesa bino Kenzat Security et wana na moni DG boss na biso Glody Benoît Kama na pesa Bambote Belé depuis Lubumbashi na profiter na pesa Joli Kalunga Bambote Belé et puis pour na aussi lisa Bambote na ngai na moni bongo Jogo Giliti Maziba sous pasteur objectif eza to bunda pena to sama kile na bakine wa makasi faut to lata mayo ya Léopard wana pour to ana compétence pe représenter mboka na pesa Bambote bongo na assistant ya Jogo na moni Medi Ilonga depuis Jobour les jeunes nobles Jean Sitawaba ya mama Jenita Epoi bon Stéphane Mabila na pesa Bambote Belé MB Gelor maba kilomètre gauche mukila ngando Rabi Lobombe Bambote no pe yangwana mais ya membuyi wetu depuis Soudaf na pesa Bambote Belé puis na kati simbangu na ndenge ya Europe wana na pesi Bambote bongo na venanga Thierry Bozene garçon teti na pesi bongo Bambote na venanga ipena maître Eric Manzaka on dit là na mabanga na mutu na pena na mwa bato belé kuto ande na watanga muke maître Eric Manzaka na pesi Bambote belé Christa Kavasi so mama Neliakim ya yo yangwana na pesi Bambote bongo na oncle Elvis Alomba
mokonzi ya Waterloo na peso mbote belé Jean-Paul Batabela ya mama Irène Maloba Diallo Fambono Abiba Mimose depuis États-Unis na pesi mbote na Simich les Noirs Diane Mole la canadienne et puis pendant aussi ça Évariste Abdallah ya yo yango wana Jean Simbaki mama Paradis bambote na ope belé batu tout obolingaka Apollo Noir numéro de téléphone s'il vous plaît numéro na biso ya téléphone ezabo contacter biso na babilo tout to tanya so bona besoin nango bo contacter biso na plus 243 89 92 73 889 plus 243 89 92 73 889 alors pour nous aussi ça blessing batu tout au Holanda émission oyo oyo mona pena ke ba propos oyo nyonso tolobi na kati émission oyo et déranger ye toza bandeko na bino toza pena bandeko na bino ba propos na nga na asimango so moni ba propos na nge déranger partout ozali pena na ebisio ozui soki otie tembe toke nango azui sunde o pena mona ba propos na nge déranger azui donc émission ezano ko senga droit de réponse pour boyi on a besoin de débat contradictoire na ozala disponible wana pona ya ko approuver babilo nyonso na lobia ke na o maîtriser ngo bien ndé pena na confirmer avec Fox Apollo Noir papa ina ya batutu ya théâtre yeyo bino to bola na kati na ye noko oyo aza a okoma PDT pe aza PDT ata chokote et puis amelambu mate amelambu mate président Jérémy Matondo Mupila na pesio bambote belé voilà. Merci chers amis du net, on est presque à la fin. Il y a émission Nabiso pour le mec artistique qui a moko na lelo o ngai la tigresse de la presse congolaise tigre bino bobo mona kaka manzaka likolo da boya te na système au dévorer donc dévorer makasi mikolo donc o nganani donc ya nzela na ngate po na dévorer. Merci na Seda Capo to bina likombe oye bien likombe c'est d'accord artiste na ka likombe et que musicien Akaida sa frontière igantingi merci na yo merci na équipe rédactionnelle ezaki na sima ya caméra na mona bongo la poupée noire na mona parfaite bilendo bozaki vraiment belé artiste musicien kuna temi na porte vraiment j'ai oublié le nom na bi ke to mona to ma bo tout na staff oso ezanini ya na sabino a to za resto bar chez la patronne MM moi si atonda likola munene ka lokwa ngala tigas marketo igantinga swinga na makolote amuna ndenge to sai makolo metondi na muni ngana mato kaboni ndenge to kaboni ni na mwesila te to kaboni te la projet poto beta bena masolo to beta masolo belé elo esila raté ezaki fima yesu pendeka yango ibanda osila te mais to comprendre que ezaka na oka 90 minutes évident nango prochainement to allons pour répondre na ba batonga biso te il faut batonga biso botonga biso pena par rapport à l'émission Anemone Poupa en fait c'est tout bye mange mon œil on se retrouve tout juste après OK oh juste après la bonne sanité tozonga na biso na transition OK merci transition tozonga quand moi je vous dis bye on se revoit la prochaine numéro il y a émission la quoi ka semana viki apolo non to kabwa na yete to kobenga ka yeto ko sola ka vraiment n'hésitez pas ya ko benga kabiso ya ko komela kabiso bon moi ba numéro za affiché wana ate on so bunga na actualité bo kana besoin na ina lukela bino nga pe na kendaka likolo da to kuta na yeto sola na ye to mona mbala ya sima au revoir. Mobutu Sese Seko Kukumbwendu Wazabanga, élu président du mouvement populaire de la Révolution. Congo oyongai naningi komona ezali Congo o ezali kopesa ba jeune misala. 20 ans après le déploiement des forces onusiennes dans mon pays et en raison de leurs résultats largement mitigés. Et nous sommes déterminés à les défendre. Je vous invite à une marche de deuil et d'indignation. James Kazini, alors de James comme par hasard, à la tête de l'armée ougandaise, en train de s'affronter dans la ville de Kisangani.